yei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Monsieur Mamadou Sidibé, où c'est Nini? T'es venu d'abord récupérer mes contenus. Il y a une agence là, je sais pas. Agence de douane. Agence de douane. Quelle agence? Louvounou Export. Namatadi bayo kakombo Louvounou wana baluka moto na bakangaye. Kokende gauche à droite, tu adresses zika moko. Awa zena matadi. C'est vrai. Avenue Major Bango. Okay. Numéro 6. Blessing Business. Blessing Agence de douane yesolo. Kende na adresse tout na bana matadi nyoso tout bayebi yango. Bango numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jonker. Oiza, agence en douane Blessing Business. Nous allons prendre le dédouanement et import et export. Solution na qui est les alliés Blessing Business. Maintenant, les solutions est venue. C'est quand on est ici à la Walla Village. À Tikala Walibel. À Yébisewande Kunangana Bamako. Blessing Business, des solutions. Vous êtes à Dubaï, vous êtes au Canada, États-Unis, Europe et partout. Agence de dédouanement Yangoyo, Blessing Business. Vous avez pour ça que dédouaner biloko yaka, vous avez un point à vino. Rapidité, sincérité, ce qu'on livraison à domicile. Partout, place aux alliés. Vous avez un matadi dans l'avenue Major Vang, numéro 6, commune Nzadi. Non loin, il y a Noguera. Numéro n'a vu ses alliés 089 98 33 087. Blessing Business. Agence à douane, bien sûr. L'UBC, l'Université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares. Une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavobo. Téléphone, plus 243. 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. C'est lui qui va faire encore ça, il sera puni. Je suis puni. Attention, tout qui va na bakre moussous. Bikedi. Tout ça est la cré économique et comédie. Et si la kapamba pambate, et salami na banamboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Cré et comédie. Cré ya bana ya mboka pour l'enseignement ya mboka. Très bien, merci Énergie. Finalement, Obimi Singai. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle bisika bozwami. Esengweza na motema koyebete boza ebele, boza kolanda biso partout esika bozali na Londres, na Belgique, na Allemagne, na Toronto, na Montréal, na Dublin, na pesi bino mbote bato bazali awa na Kinshasa.
Tobandaki banda lundi, mardi, mercredi, jeudi, le vendredi. C'est le tout dernier jour, il y a semaine, toyeko boucler yango. Je vous dis sincèrement merci. Nanenge pour accompagner semaine mobimba nenge zalaki. L'information n'a pas vraiment évolué parce que tout tourne plus autour. Il y a Maïtali consultation. Oh, mon konziamboka alobaki ekozala. Oui, effectivement, makambango ekomi komona na elongi koto consultation. Oh, yo bande ko FCC baza sala et pas yandeko Joseph Kabila. Koto de l'autre côté, Félix Tshisekedi, président de la République, azako bundana pote asala. Consultation yango oyo pona bato musu e bandaki lobby pona bato musu e ko banda mokolo ya lobby samedi ba musu ba lobby ke bandaki lobby jeudi banani ba ko prendre part na consultation wana est-ce que ba leader ya opposition ba kozala to ba kozalate je vais vous donner des révélations ce matin pambate. Nous avons été en contact et puis Toloti comme d'habitude, donc nous confirmons certaines informations dans les jours qui suivent. Ba leader Nini Oyo bako se prononcer par rapport à la magie après Ndenge de continue d'information nyon so Ndenge ezaleli. Alors, examen d'état, tolingaki to présenter vraiment ba félicitations na biso plus na bana nyon so bazui. Université, je pense que situation où mboka na biso zole kanango sikoyo ezali situation oyo senga congolais nyonso azala vraiment intéressé na nyonso eza koleka to surveiller yango et puis to kwa kosala eloko tozala ba distraction inutile to kovana na makambo ezanga tina yango nde toza plus accroché nango mais makambo ezola qui s'appelle pour na mboka des fois on ne regarde pas ça au moment on a de jeunes garçons inutilement bazar à la terrasse bazar à la boîte ils prennent de la bière ils sont dans des choses oyo et vous même la biso le mogote alors que tokoy ko bunda pour na mboka na biso balobara l'avenir ya mboka ezali jeunesse nango mais nous avons quelle jeunesse aujourd'hui oyo akoki ko se préparer pour lobby azwa relève Yambo capote a pérennisé combat ya ba père d'indépendance. Toza la jeunesse nini. Jeunesse tozo ganga ka sacrifier. Nani a sacrifié biso moko. So to identifier bato ba sacrifier biso. Pourquoi tozo sanctionner bato wala te? Curieusement, nous sommes sacrifiés par un groupe d'individus mais qui continue ce groupe d'individus continue à diriger les pays alors que vous en êtes informés conscient qu'il y a un groupe d'individus battement de biso en otage mais batouana tozo continuer ko yembela bango batouana tozo continuer ko binela bango il s'agit de quelle jeunesse je suis vraiment choqué de constater que cette jeunesse là entre guillemets ba auto ko ko bomba bango batozo continuer ko sala makambo buzo vous allez constater même ba jeune fille tala ba jeune fille na nzela ninga baza ko tambola pona makambo bolingo ba koma motiver ola mona mwasi muzazo kanisa bolingo za musala bolingo za musala te yoza mwana mwasi oza kotanga classe batuni à part classe osaka nini ote na zaka pe na bolingo bolingo za musala te soko zui bolingo komisanga lokwa musala c'est-à-dire banomona mbali na 6 heures na place que yo sa musala osala ka na saka na bolingo bolingo basala ngango yango zomona la plupart des femmes ne sont pas sincères dans le processus il y a même ba mariage na ba fiançailles pour amona bolingo lokwa musala comment engager ngala sala na bolingo ko zoka compagnie bolingo. Bon, on va évoluer. La salle à bolingo, la salle à bolingo. So on a compagnie à bolingo. Mbogezo kende, vous ne pouvez pas vous mettre. Ba Jeanne d'Arc na mboko bako bimalisute. Ba F bazaï ba yamikie bako bimate. Ba nzuzu wa mbombo yamikie bako bimate. Na mboko. Botigali ba mama bazaï ba. Botigali ba nzume bango bazo kende. Ah je sais poussani. Où est cette jeunesse? Jeunesse soit la zate. Lelo betien Tshisekedi d'amikie bako botamate. Lelo ba Lumumba bako zonga te ba Kasavu bako zonga te na banzoto ba tumususu conscience ezate botiki charge na ba Moindo Nzangi bango moko il n'a que 38 ans et bon bino boko ça lelo côté l'avenir d'un pays c'est sa jeunesse mais nous avons quelle jeunesse on doit se poser les questions à tout le monde. On reçoit pour vous un jeune parce que nous parlons de la jeunesse. Il a été candidat aux élections présidentielles il y a 2018. C'est un jeune. J'aime ses analyses. Makambo nyonso depuis bandia ya lobina noté. Na kangi na lokolo alinga bouger na bi président ya Kanano. Il y a katolo banane. Alors qu'il était loin, il s'est cassé un morceau, a sauté basso de mouton, finalement il est arrivé. Il s'agit bien
de monsieur Seth Kikouni. Mais moi j'aime t'appeler président Mbote. Mbote Papa Sango. Merci Ndengo Kanisinga Lisusu na mokolo ya lelo. Bien que avant banda na ko c'est d'abord ko présenter ba condoléances. Na mboka mobimba na Afrique mobimba na bana Angola pe pour te perdre ndeko moko syndicat dokolo. Et karabo liweza kana impolitesse nango moko boto comprendre raté. Et na butunga na moni on kana tongo pour na la qui déjà mais ça li passe na motema po yemoko muto bande ko incarner ba combat ebelé à la fois artistique à récupérer ba œuvre d'art et ba africo mindele ba yiba ezaki combat na ye azaki na combat politique avec son congolais debout et puis azaki entrepreneur homme d'affaires ndetingai azana ba investissement ebelé kokufa na ajwana kotika mwana kotika mwasi et ça li passe donc on a présenté ma condoléance. Curieusement, c'est là où le relatif peut pas nebelete, atiki ce moi na moko kaka. Malgré mbongo azalaki na. Malgré mbongo, bota la psycho différence entre réflexion na biso musu banois. À force mutaza na mbongo mukie, mazana ba nebele. Mais mutaza na mbongo ebele, azana mwana moko. Je ne comprends pas cette mentalité là. Non, bah tu vas comprendre raté que bonheur à mutu et puis réussite à mutu ezalaka incarné na bano otobotaka. En réalité, nga so tuninga mutuna lelo plus grande réussite na yo ou bien ambition za nini. Ezana boko la bana nga malamu d'abord pour na boti bango bazo mériter vimoro ya malamu. Alors selon ba moyen nga na rolingate naza na bango ebele na rolinga na mukie naza na ona pesa bango vimoko ya qualité. Bon, toi na mentalité moko place batu bakanisa ke kobota mwana ezali que moko comme président moko comme ministre mais soko pesa éducation malamu ta comme kuna ndenge nini. Ata ko tolobi chance lo ko pamba yango. Et ko sala maté. Donc c'est vrai que bazana ba raison na bango misu balobaka babota pour bazana musalate mais au contraire soko zana musalate il faut raisonner 10 000 fois avant bota. Pour moi naza responsabilité, naza projet mobimba oyo il faut kokoli saye na nzela oyo esengeli po yepe à vivre na Congo moko ya malamu. Alors syndicat de coloré exactement, puis ça a photo à syndicat tous allés pour présenter ba condoléances, tous ont confirmé l'IWA parce que ba te belé mois d'août et là qui mais celui-là, il est parti syndicat de colo très jeune accueilli ils allaient à venir mon gozalagi les bosso mais nous avons décidé autrement nous sommes chrétiens il y a un tous à batuninga bazako kufa et tous à la brusque pour na bateau mais Dieu n'a jamais été surpris d'un événement donc lui connaît la fin avant le commencement kimia na vina modli monaye et nous avons appelé ça moi si makasi va traverser la période moins difficile, un changement à pouvoir, Makambozaki m'a ébélé, mais il est parti trop jeune. Makambarobota pour terminer, la Mboujima, je vais vous faire rire. Na Mboujima, il y a un so comme na Mboujima, so qui mutaïbi sur Kazala Baramukie, so qui pensa le bique na botité, à quoi il y a 6. Azo sabi non naza pina na bana te naza ka soki na 6 oyo mususu bazo loba o 9e na ngai na place loba ta kade bango balinga kade te na Mboujima yo kade ta loba o 9e na ngai sadi mutu aboti lokwa référendum oui ou non aboti bana lokwa ba che munduki yango zo mona même na éducation bana okomona ke mutu aza muluba me mwana na yaza na kombo ba Congo donc apesi ndoi akobika na semandoi ye moko moyazo akombo ezalite planification familiale eza importante. Bota bana na Israelioza na bango pour pesa bango le meilleur. Ko bota bango na ba idée te ko ndoye a Francis Kalombo, o ndoye a Bedachou. Mais na famille ni ya okoma ndoye na ye. Donc c'est incompatible. Je pense que baza ko yokabiso, baza ko comprendre mbela. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit mais c'est peut-être pour aider quelqu'un qui était peut-être dans l'embarras de choix mais a moins conscience na likambo oyo. Très bien, je vais vous donner les informations du jour avant de prendre le sujet proprement dit. Information du jour. Félix Tshisekedi a reçu les lettres de créance des 5 nouveaux ambassadeurs. Suspension de la délivrance des passeports. Le gouvernement promet de trouver une solution rapidement. Il y a de cela 4-5 mois déjà. Rapidement, on a débattu, cela veut dire quoi? Parce qu'on a déjà passé 4 mois, tout que 5e mois sans passeport. Affaire écran prophétique. Après avoir vu le retour de Kabila en 2023, Denis Lessi voit cette fois-ci la sortie de prison de Vital Kamerhe. On les a prophécité. Sorti à Vital Kamerhe les a prophécité. Ce qui Denis Lessi mutamoni yango atika, on les a prophécité. La prophécité. Ngai mutuna lota kindoto liboso. Tika makamba prophétie. Ngana lota kindoto. Sinekat menace d'organiser un sitting du lundi au vendredi si Willy Bakonga
ne tient pas ses promesses d'ici samedi. Sud Ubangi, 3 candidats à liste pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée provinciale. À Kananga, le jeune du PPRD favorable aux consultations annoncées par Tshisekedi met dans le respect de la Constitution. Joseph Kabila aux parlementaires. FCC, ils oublient qu'entre les présidents et nous, il existe un accord écrit et signé devant des témoins. Je vais dire des choses qui pourraient peut-être choquer des gens sur ce sujet-là. Transco, 110 bus sur les 440 commandés viennent d'arriver. Nécrologie, l'homme d'affaires congolais syndicat de Kolo est décédé ce jeudi par noyade à Dubaï. Ça, c'était des informations qu'on avait à vous donner ce matin. Alors, on va maintenant démarrer Bosolo la politique. Ndekoset Kikuni. J'ai parlé de la jeunesse ici dans l'entrée. Que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Or que cette jeunesse, Azomi Monakazali sacrifié. Curieusement, au-delà du sacrifice sur Basali Bango, ou bien à Nengo va négliger Bango, jeunesse et mon cas eu conscience, il y a comment pallier à cette situation-là. Est-ce que cette jeunesse aujourd'hui est prête vraiment à pérenniser le combat, il y a pas perte d'indépendance? Jeunesse autour d'Ango Lelo. Na crise autour d'Ango, est-ce qu'on peut compter sur l'apport de la jeunesse? Na ko peso réponse mo simpleté, mais ça qui est une importante. Nabi ke ba jeune bazali kolanda biso pe bazali koyoka. Pour mutu na niveau tozali, il faut ça la part naie pour jeunesse yango se retrouver. D'un côté tu as ba décideur, il faut pas ça la part na bango, peut-être la plus importante. Na ko peso exemple mo ya mukie ça la nga pasi mingi. So ko tamboli na Kinshasa, eloko leki Lotoko a gagné, balcolo et attenyaka 45-50% à moins cher réalité. Et ça normal. Masanga bongo na poto pona rozwango ça coûte beaucoup d'argent. Mais l'autre zoé batte masanga ne zoko tandengeni. Est-ce que bi conséquence ce qui mutameli masanga na conséquence na ngozani? Journée ne sili. Abosani nyonso alali ala mukilobi a comme si on a posa comme la même masanga. Donc on vivre dans un environnement mora bongo oyo ba autorité bazali ko permettre que Batou, ba jeune, ba mela, biloko makasi, bon interdiction ezate. Contrôle nango ezate. Tozo baté zo côté la wapi, ezo wuta wapi, nani azo teka ngo moins cher bon, et puis zo banande ni bateka ngo moins cher bon. Est-ce que ça na mutu azali ko sala que jeunesse amela mabiloko wana po azala toujours passive, azala toujours ya kolala et loko to comprendre te yango wana. Jeunesse ya bongo akoyi côté le matin à revendiquer quelque chose. Pourquoi? Parce que déjà aza déjà déconnecté dans la réalité. Pas si l'équipe tellement trop à Kolobaka, mais la masanga na lala. Et puis, ça va trouver moi 500 francs, allié moi Kwanga, moi Dendo à 200 francs journée ici. Yango mona qui na poto à une certaine époque, ba interdisaka alcool pour batou ba investir beaucoup plus dans le café, pour muto a melara café à tika la réveiller. Les ablo mora mikem qui n'a pas cet exemple car moko par rapport à eloko ba kondi ba ko salisa d'abord na ba kondi ba créer autobenga écosystème pour permettre aux jeunes d'évoluer. Ceux qui jeunes, par exemple, ont un talent à sport. L'État sera ça qui va terrer à bien ça pour cadrer banana ou bien que moi nana comme un footballeur ou comme un Messi. Ceux qui l'État a investir par exemple dans le monde artistique. Moi na ebi que voilà ceux qui na bundi na ro kende dans la possibilité au côté studio na produire le ronanga. Nous soit les important, écosystème est important. Et puis ils en a pas à jeunes parce que structure de base où il formera ba jeunes, il formera ba na pesa robé, pesa ba famille. Normalement, l'éducation est dans la famille. Si vous avez l'éducation dans la famille, vous avez une école. Si vous avez une école, vous avez une église. Mais il y a mieux ceux qui les trois, vous avez de façon complémentaire. Mais structure de base, il y a famille, il y a bébé. Papa a salakate, ou bien si vous avez un marathon, vous avez un million de banana été. Nous avons des problèmes, nous avons des jeunes, des victimes d'abord, il y a un système. Il y a un côté, les manabango, ils ont facilité de blâmer bangoté. Mais vous allez il faut que collectivement. Pour te faire une chance, le plus important c'est de faire une chance pour mutu aponaka kobota mate mutu nde asala projet na mwasi na baboti mutu ou bien par accident de balobaka. Mais une fois kaye, il faut to bunda au niveau individuel dans la famille ou au niveau de la société ou bien au niveau de l'état pour te faire bango avenir à malamu. Défi eza yango wana ezali ko sala biso pasi mais espoir ezali pour jeunesse la kisipe kibomokasi jeunesse la kisipe possibilité à changer
Donc ça veut dire yemo pas ko lamuka un jour pour tokota nanzela mususu. Au pesa qui exemple à Malam, on a vu 1960 bazula sa indépendance des des jeunes, ba Lumumba, il était moins âgé que moi, n'a déposé candidature, j'avais 36 ans. Lumumba Koufi Azalaki a comment premier ministre a 36 ans je crois, ou bien Koufi Azalaki a 36 ans. Et Azalaki ba jeune bazo qui responsabilité ya mboka mobimba sur mapeka na bango, car responsabilité à Congo te Afrique mobimba na mapeka na bango, ba bunda ba sala bisope fierté. Donc ngana zali optimiste par rapport à jeunesse. Mais nazali ko interpeller l'état yepe fois ça la musala na il faut pas pekisa biloko ebele o ezali ko lali sa jeunesse. Très bien. Alors lelo yo likambu ya crise sur le plan politique oyo nyonso bato ba evitaki bato mususu baza komona que crise est s'installer bato mususu ba lobby crise ezalité. J'aimerais quand même ici nayoka lecture nayo soko zo partager avec que sur le plan politique, dans la scène politique, tous en a crise. Ceux qui sont en crise, ont démontré crise. Ceux qui paient crise des alités, au PC à vie avant tout quota, n'a pas point par point, n'a pas communion sur les Obama de part et d'autre. Ok, bon. En réalité, on a président de la République, Mourazana Katkati Yanzela. Oui, place, il y a pas si les alarmines Katkati Yanzela. Donc ça veut dire qu'il fallait tambola 50 km, au tamboli 25. Au tel 25, au tel 4, vous allez côté la simana au monde ko sali 25. Est-ce que vous êtes fier ya parcours au sali ou non to yebité aux autres appel liboso boé et tel 25 mozoé bananouté ce qui roko mobi rokomate situation président de la République azana ngoyango wana. Na opes exemple mi ya mai ezalo kwa côté na kati fleuve azana bateau moko bazana katikati ya mai. Atali sima azotala liboso et pour tenir discours moko otolanda ki biso nyonso alobi que azali na kati ya bateau moko me batango ezali kozinda wana eza scénario liboso o eza pena probable te mais o ebika na cadre de réflexion azo monter ba scénario liboso ezali que azana kati ya bateau et que bateau ezali kozinda alors abwa qui crie de détresse abeleli alobi botala bateau eza kozinda biso siko ba acteur politique totelemaki na port tozotala toyokiye. Mais là, il faut que mais tu peux que qui mutua matana bateau. Tout le monde que bateau est malamuté. Tout le monde que bateau a on a même bateau baza batu malamuté. Et que problème est kouya. Tu peux qui ça qui est mayoka quitté. Alors question oyo acteur politique normal a commis tout dans un moment wana. Ceux qui azali ko partager premier scénario na PC. Ezali que biso to big sa mutua na ponani. Parce qu'à la fin tu aurais inventé politique, politique est la lutte pour le pouvoir. Ceux qui Félix Tshisekedi a échoué. Moi je suis kopesa bato mususu nzela baya bazwa place wana po basala eloko malamu to kende ko bigisa ye pona nini wana za scénario liboso mais ça moins probable ndo na lobby to na deuxième scénario et ça beaucoup plus probable toujours na cadre analyse bazana kati ya bato na ba collaborateur na bango donc ça veut dire président na FCC na ye o ba kumisela ki biso ke baza bato malamu siko batali balobi place tozo kende ya place moko mystique potoko mango bien il faut to benda bana mai nyonso to kotsa bana bateau poto ken alors basali semblant que bateau zozinda balobi boya to matana bateau to kende biso to tala na musika to zo bateau ezali réellement piège ou bien ezali vraiment cri de détresse place to zali siko ya ngwana to zana ko réfléchir to yeba soki faut to kende to aider ou bien to tika ya sambuye na batu nae pour batebele bazali ko présenter situation oyondeti moi faveur mon président Lingosala non eza faveur te eza que mutuye moko a santetaki akei a sambrouye na batunaye wana ezali scénario liboso ou encore yena batunaye bazali ko sala moi cop moko boye pour ba benda batunyoso badinda na bango nzela moko mais pourquoi na le makambo nyonso pour depuis makambo e bandi depuis Félix Tshisekedi a prêté serment tilelo. Maintenant, on a une crise entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Ils ont raté. Ils ont raté. Non, on a raté Félix Tshisekedi a lobé l'autre Joseph Kabila répondre. À ça, tout le monde n'a pas tenu point de presse. À où tu le bapé? À où tu le bapé? On a oublié cette phrase à un moment. Oyoki a ngô, tu vas transmettre. Tu vas transmettre. Problème, il y a un transmettre. Mais oui, justement. Parce que quand on a Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ils ont joué au bon et mauvais policier. Et ça, ils ont bien, mais ils ont joué au bon et mauvais policier. Pourquoi? Pour que nous avons là, Joseph Kabila a payé Moko, ils ont se débarrasser de la FCC. FCC a mingi te makambu Joseph Kabila a la pena à la base.
Alors pour se débarrasser na bango bien et frustrer Batebelete, alors ça Félix Tshisekedi. Omoni tel mutu ngani na boakaye, yo soki osali yango et bimanande mo propre na ndenga mo bien et ko frustrer Batebelete. Et ande tikaka Sami Badibanga abeta ka boshap na Sénat. C'est que on demande que abeta boshap na Sénat. Sinon ils allaient dirigé par FCC. Et bimanande ni Sami Badibanga gani. A convaincre Genani. Les gens biloko belé Kabila abanda okana sala mazo sala à travers Félix. À travers Félix. Nazomo na scénario wana est beaucoup plus probable que bazo créer crise oyo pour éjecter batumsu na système ba me ko sala makam na ndenge na bango. Mais en même temps Félix Tshisekedi a la perdant surtout tikali na hypothèse oyo zo évoluer nango. A la perdant parce que en 2023 au-delà il y a coalition Félix Tshisekedi est le seul à s'expliquer devant le public. Hein. Oui, mais on a perdu dans le sens nini parce que faut que na mitu ya batu tilelo na mitu ya batu ya population ya ngai na yo problème oyo tozali ko mona ezali FCC. Ce qui Félix Tshisekedi a se débarrassé na FCC. Ba prédateur wana FCC ba géant na FCC. Félix Tshisekedi ndeka abimisa ki tunda na système, Célestin Tunda. Abimisi ba grand na FCC. Pour na Félix Tshisekedi c'est la victoire ou défaite. Et c'est la victoire, une forme de victoire. Parce que nazomo na mingi problème entre Félix Tshisekedi na FCC. Ngana mo na problème entre Félix Tshisekedi na Kabila te. Donc yangwane ko ekozala moi je moko boye za sala ke ba ngaba embarquer biso ba mabiso place moko boye to yebina nuté po tant Kabila a créé qui FCC ba benga front commun pour le Congo obi même derrière ba kombo to pesa ba regroupement à partir na biso il faut otala moi esprit niza na sima wana ngata on analyse à Kabila na sala roto benga empathie ezali que tant on a réfléchir na latinan ba chaussure à Joseph Kabila na raisonner sur la Joseph Kabila na raisonner ndenge là c'est ba bout na ye dans la communauté Joseph Kabila voilà mandé foupé à pembe voilà na esprit voilà et puis ça sera très important permettra biso to résoudre le problème si sur l'union quand un criminel faut mi comme ça criminel voilà na mona Kabila tanga créé qui FCC a créé qui en côté pour comme patron ya Némi Milania ya Emmanuel Shadari Albert Yumobi ya Joseph Kokoniangi non Joseph Kabila tanga créé FCC idée na ezala ki comme patron ya batu nyonso ya Congo Mobimba patron na yo patron na ngai patron ya actuel président patron ba député nyonso yena mutu na ezala rabongo pourquoi parce que ce que Michel na place à Kabila on remarqué que ce rotali parcours na ye il se dit place à Zali que bango en tant que famille babundi mingi pour nambogo wana eza version de fait nae que bazalaka na zamba bo vanda na mobutu bo sambuya bo salelo roté bango baye bien que Zoé comme moi na musée na 97 wana eza débat mususu selon une autre vidéo qu'on a suivi là voilà bon ça peine la difficulté français faut comprendre peut-être babundi bakufeli batu papa na yazui pouvoir papa n'est pas kufi na lutte wana après bundi pour la constitution bobo yaki apesi bino constitution après atikali na pouvoir à organiser état donc à comme na position moro na mutu na yazo kanisa que le Congo lui doit tout vous comprenez donc pour na ye ezana mutu moko ta ko sala eloko ya malamu koleka ye moko Kabila voilà parce que azo mona mingi mabe a salité alors baka tena zena ba collaborateur bien tena zala ki boité mais azo mi mona logo la bangonde ba simbi Congo bangonde ba za propriétaire à Congo yango zo mona nyonso to ko vivre lelo ata alternance auto vivaki c'est Kabila qui a défini ça. Constitution ou élection faisait en 2016 et ça en 2018. Nani a interprété qui a réinterprété qui a c'est Kabila parce que c'est lui qui nommait tout le monde. Donc il y a mon entreprise privée na Indira Léopold Ando mon Congo est entreprise privée na. Félix Tshisekedi pays a une mission moko. Étant à côté d'un système, a pas que de l'intérieur à se débarrasser na ba prédateur ou na ba FCC. Alors, rôle à jouer si vous allez arranger parce que grande victoire à Félix et que vous allez soit se débarrasser de la FCC. Mais si vous allez comprendre, est-ce que l'idée de se débarrasser de la FCC, est-ce que Salama accord ou non il y a Kabila? Mais nous avons que ils ont Salama en connivence. Donc, bazo yo kana bango mi balé pour débarrasser batum sous la FCC. Très bien. Telema Yesu Christo azali koya. Akoya lelo na etumba ya satana biso tokotele mwanangu mbokoyo Congo botala bomoni yango peta muso na ba réseaux sociaux ndenge baza kola pandai
plus de 300 personnes, bavandi, Kabila Telemi. Ce qui est solo, c'est qu'il y a une réflexion et qu'il y a une bêta. Et quand ça la peine normale, Kabila Telemi, Batoba Telemi, Bazako Yoka, Biso, ndenge tola par la constitution, ce que Bazako la. Tozako réitérer confiance et pas na yo. Yonde Kabila, bolanda vidéo ndenge eleki na kingakati. TV za radio te, tango na yo ki yango na zongi sima. Donc bateau bazana kati. Bazan des fidèles vis-à-vis à Kabila ou bien fidèles vis-à-vis à Constitution. Wana neza motuna. Suivons en image cette petite vidéo. Bota la discours où maman wana za kosala. Fidélité na bango eleki na ya mobile na bango. Mais plus Kabila nde asangisi bango. Bota là, on suit, on revient et on va dire un mot là-dessus. Nous, députés nationaux et sénateurs, membres du FCC, saisissons cette opportunité que nous offre la présente rencontre du parc de la vallée de Kingakati pour réitérer à vous notre autorité morale, son Excellence Kabila Kabange Joseph, notre soutien, notre fidélité et notre attachement indéfectible en ce moment crucial de l'histoire de notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Nous vous prions, Excellence, autorité morale, de compter sur notre engagement aux idéaux prônés par le FCC pour le bien-être du peuple congolais et la sauvegarde de la paix, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Soyez rassurés que les 338 élus ainsi que le sénateur, membres du FCC, sont acquis à la cause très noble que votre Excellence défend. Face au climat politique actuel, nous sommes sereins et déterminés à rester unis au sein de notre famille politique en tant que FCC. Que Dieu bénisse le FCC, son autorité morale et la République démocratique du Congo. Nous avons dit et vous remercions. Aboko wana tiba beti discours en ezo salama. Jean-Lucien Boussa azawana na kati. Kabila Telemi liboso. José Makila azawana na kati. Ya Telemi liboso. Ntingi Pululu mon ami azawana na kati. Ya Telemi liboso. Wana mulongo ya batu batelemi. Chibala Nzenze a Telemi na kati. Opposition ya Kala. Kabila autorité morale. Bato a peu perdre za la promete. Bamani na Kabila lelo te. Basala déjà banaka. Kabila sala nini nzamboyo. Watika la autorité morale papoyo. Ngape na sala nini pona za l'autorité morale. Ah! Molière a commis autorité morale à Babola. Ngala sala nini nzambe na ngape na comme autorité morale. Chiseke na sala nini nzamboyo. Wako mamokonzi papoyo. Ngape na sala nini. Nazana mulongwa ba policier ba ibizanga l'ordre na sala nini, na sala nini. Cette kikuni Batouana basali ndai na bango. Je vais réfléchir avec vous. Je vous donne la parole. Les présidents de la République, ils prêtent serment. Makamunyo Sotamboli Lango, nomination Yeko Salama, Batumsusu Bamoni, que prestation un serment. Na nomination ya ba juge. Absence ya FCC Batumsusu ba juger yango, manque ya respect à l'égard ya garant ya bon fonctionnement ya ba institution chef de l'État. Baso a qualifié yango même insubordination. La éviter sont partagés à vie. Deuxièmement, le président a suspendu le conseil des ministres. Jusqu'à date ultérieure. N'a occupé pasteur Moukou n'a pas le bien en église. C'est-à-dire, on peut penser que prochainement il n'y aura plus conseil des ministres. Parce que le conseil des ministres, c'est ça avec l'actuel gouvernement. C'est que le président a la valeur de vis-à-vis à Batouane. Pour Batouane, alors qu'il avait instruit au premier ministre,
abenga batubaya premier ministre na gouvernement ba boya. Ça c'est un fait. Mais président na maloba na ye alobi ki ako consulter bato. Mutu moko a réfléchi ça qui awa moindo zangi je cite alobi le président n'a pas saisi l'occasion à beta Kabila tina souka selon ye. Il fallait déstabiliser FCC directement. Mais après si bango brèche ya ko zonga pour te babongisa barrière na bango lelo to mona auto utiko mona wa ninga bazo se rassurer entre eux que mutaoki mamuninga zate. Ozo partager avis que lelo ndenge tozali awa marge ya manœuvre ya président de la République ya ko débaucher comme faible par rapport au azalaki nango avant discours naï. Avant de répondre à la question, je crois que réflexion azali ko mener zali mingi na sens ya est-ce que ça d'abord malamu ko conseiller président de la République a débauché ba député. Et ça le rôle là ozo sepela okomi ko sepela na maki ozo boire sa soso azo bota maki wana. Parce que nous débauché nani ba député ya FCC. Donc ça veut dire FCC et zappé ba député wana. Autant que le FCC ozo monara Joseph Kabila te ozo monara Nemu Milana te ozo mona pe ba député wana. Donc ça veut dire ceux qui oboyi mama na bango il fait pas boya bana na bango. Parce que fait zamoko ceux qui va débauchage de salami balongwe kuna baena kanayo bakomba traître. Or est-ce que yondo zano c'est pour travailler na traître? Pour ne pas trahir kanaye, on va trahir comme sous-wana. Et ça déjà problème. Et c'est le mogo on a conseiller président de la République. Pour on a lingate président de la République a comme Mamoutuka, au lieu de la libosa zota la rétroviseur. Ou bien matana cheval, n'engage marque abunda matana cheval. Tant image voilà ce qui donne le pouvoir et bimaka. Mais au lieu de la boye liboso, azota la sima pour espérer que cheval doit avoir danger sur la liboso. Pour ce que député à FCC, il y a qui commis un danger, il faut surveiller bango à tout moment. D'abord, ils ont conscience en PCT. Mais par rapport à l'argument soulevé, ils ont totalement torté. Parce que, abandonne moi processus morobo, bien que tu dénonces qui, bakou moussouso, tout le monde qui penza constitutionnalité. Mais, à cela qui pomba qui y a à monakin, à côté qui démarche wana, aux a raison pour gagner combat sur adversaire à quoi il faudra achever. Le roi achevé des adversaires à Télémi à rassembler les troupes naé. Yangwana na lobaki na bandeli na zozonga. Ngana zo mona makambune zali ko kendela. Bato wana mi balé en réalité bazan problème té. Ça on insister. Parce que au lobby ka conseil des ministres, ka ba ministre et bon chef d'état-major. Est-ce qu'il y a qui? Il y a pas y a on a pas ça problème monene non. Ce chef d'état-major a aidé président face à la ligne. À quoi peut vous appeler décision peut basi la ligne non? Mais pourquoi a eu une décision en athée à lobby que à Koloba et puis à lobby à bengi ba consultation ma pesi biso calendrier à consultation en athée. Conseil des ministres ko sala maté pendant combien d'état waranga na to yebité. To sala ba spéculation ko sala maté mais to yebita pesi calendrier té que ba consultation ça la 2 semaines, 1 semaine, 10 jours, 1 mois lobby en autant. À l'hôpital, il les plus représentatifs, mais plus représentatifs, on a besoin de interprétation en Webélé. Mais, et l'autre, doit comprendre pourquoi à Cheva qui était. Alors, explication, c'est que la gara moko. Kabila, na Félix Tshisekedi, bazana plan poko, bango mi balé, oh FCC a yébité, oh peut-être peu cash na UDPS ba yébité. Ouf! Joseph Kabila, aloba na été. Bisonyo sotoyebi que Joseph Kabila alobara penzate. Nalingi très rapidement. On va suivre encore un autre élément. Nalinga itola na nos réactions ya Batu par rapport à ba propos ya Shadari Emmanuel. Pour aloba qui clair que président Félix Ndenga Kewana bolandate akozongela biso wana zo sala mangongo apamba eloko moye ko sala te akozongela biso batu ba réagir nango nanga itola nango pourtant tozonga tozwabelema mibale to lobelelo ma Shadari to kolobela pe prétendue phrase ya Kabila au etamboli nengo lobi on n'a pas vu la vidéo rien ne prouve c'est Kabila qui l'a dit voilà. Parce que yé pas le barana été sna le baki que Kabila nzamba pesa edomo ko boya pas de tien Tshisekedi. Quand on vend de la silence, c'est ça quoi Kabila. A kolobate, vous comprenez peut-être pourquoi zolobate. Mais jour à quoi qu'on bête bino bilo que les kina oyo bino wanda okanis. Silence wana à un certain moment, faut pas négliger, faut tenir compte. On suit en image
réaction sur le propos à Chadar Emmanuel et puis tout ça Rozonga pour la rejoindre 2 points. Je pense que précieux l'élément n'est pas encore prêt. Très bien. Alors, on va évoluer. Olanda Emmanuel Chadari, avant qu'on nous donne l'élément. Tant que Chadari a le dit que Félix Tshisekedi a évolué na yé aucun musikate à cause de la bisoka na kati makamboyo et nous allons continuer. Vous avez senti quoi? Quelqu'un qui maîtrise le joueur et son jeu, et ça bateau yo baza toujours na posa et continuer pour ça na Félix pour ceux qui va panzani na président et cause na mabe pour na bango. Na moment où vous allez au loba, FCC a une agonie, a agoniser. Mais cela veut dire que beaucoup na marge à manœuvre. Seul le roi ça les aura à tenir discours. Parce que bazana un mouvement moroté barosala au Yorubi qui s'abango la situation bazana ngwana. Tout ce qu'ils vont faire est qu'on enfoncer bango. Baza vraiment quoi agoniser. Donc baza pena liwande to lobana lingala. Donc baza pena na marge à manœuvre belete. Chadari, il fut un moment. Chadari Azala qui voit, d'ailleurs Azala toujours voix extrémiste dans le FCC. Et ça, bateau Azala Soka a eu parole. Marambo Bimana Mononez en a malamu karaté. Tout est bien abisso. Depuis Ebanda, il y a un certain moment, tant Kabila a péki Saki a bayo ko lobare sous-souté. Depuis Gafo a salarié à Mambalbert Yuma, ba péki Sakaye. De l'autre côté, à Cash, voix extrémiste Zaki Jean-Marc Kabound. En contrepartie, tout le monde appelle Jean-Marc Kabound par le barré sous-souté. Pour attendre un balai Bazaki Soki ba lobby. Il faut que moi trouble moko ebima. Ya ngai na rozwa ba propos Emmanuel Chadari oyote na sérieux makasi. Parce que na yebi que a sali yango na initiative na yemoko. Ni à coordonnateur na FCC ni à Joseph Kabila. Lobi na kaka parce que ya za intimidation. Parce que na nature na ye musala yebi ko sala mingi ezali ko intimider, donner des coups, ya ba nkepe coup sur coup. Mais na rozwa penza au sérieux parce que ngana yebite ngazo mekande ko comprendre non mituna ne mituna pour na comprendre to so kende wapi plan ezali ndenge nini mais na ko se fier na mambushadara lobite po na yebi mutu ndenga zala. Les prétendus témoins et à signature et accord entre Joseph Kabila na Félix Tshisekedi selon Chadari il est pas zaginakati. Mais alors que Kabila aussi, je cite la phrase, ils oublient qu'entre les présidents et nous, il existe un accord écrit et signé devant les témoins. On nous parle même de 3 témoins. Il y a quelqu'un qui a réfléchi et il se pose des questions. La prestation à serment à chef de l'État, le pays Nino Bazalagi représenté. Ce que Zalagi 3 pays, c'est que toujours en harmonie avec cette phrase où ils ont le bac, Batemo Bazalagi Misato. Mais est-ce que l'accord est l'équipe constitution dans ma casse? C'est ça la grande question. Parce que dans mon FCC, dans mon cash. Surtout FCC, au mato qui t'a accord, au mato qui t'a accord, au mato qui t'a accord. Est-ce que accord est l'équipe constitution dans ma kasi? C'est-à-dire que tu as constitué le bagi là. Mais si accord est le bi la mouka. Je me pose la question, tu as la mboka nini oyo constitution ezongi sima, accord ezwinde loko leka. Eza loko lozolamba madesu, to lo bozolamba mabundu. Mais si vous avez des tomates, bacha mabundu, ça dit tomate ndele mabundu nebele. La place que mabundu est belé tomate. Alors en image et puis on se retrouve après pour continuer. À tout à l'heure. Le propos tenu par le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, au cours d'une réunion tenue avec les députés et sénateurs du PPRD, ne cesse de susciter de réactions au sein de la classe politique. En effet, devant les députés et sénateurs du PPRD, les candidats malheureux à la présidentielle de 2018, Emmanuel Ramazani Chadari, aurait déclaré, je cite, « Les consultations initiées par le chef de l'État ne vont pas aboutir. Prenez date aujourd'hui, il va revenir vers nous, il n'a pas d'autre choix. » À cet effet, Jean-Paul Kayangou, jeune kabiliste, estime que, sans les députés et sénateurs du FCC, ces consultations n'auront pas d'effet. Mokonzi mboka asi arataki départ na ye. Constitution na biso elobi soki touti na maponami. Mokonzi mboka azu pouvoir. Yambo ya ye kokota na G da gouvernement esengeli a nommé informateur. Dans le cas d'espèce ya pouvoir ya biso ya lelo ya mokonzi Félix Tshisekedi, nous savons tous que pouvoir est géré sur base d'un protocole d'accord ya ye kakana
président oyo ya biso bakabiliste Joseph Kabila Kabange napesi chance moko te na démarche wana. Du côté des l'UDPS, Patrick Mbouyi confirme qu'avec ou sans la participation du FCC, les consultations initiées par le président de la République vont réussir. Les chefs de l'État, en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, a eu mesure ya ko consulter batu nyonso o ya ko boya aboy naye. Le chef est libre de s'exprimer et il a des comptes à rendre au peuple congolais. Il n'a pas de comptes à rendre à un groupe d'individus ou un regroupement politique quelconque. Ils ont tout intérêt, ils ont eu la chance de diriger ce pays. C'est le moment où ils doivent se racheter. Basenga pardon au peuple congolais, puisque ceux qui ont consultation est si nous allons appliquer les schémas. Dans cette cacophonie, difficile de prédire l'avenir politique de la République démocratique du Congo, étant donné que la guerre FCC-Cash a pris un virage très inquiétant. Très bien, merci beaucoup. Alors, Ndeko Seth Kikouni, likambo ya corps, analyse nini yozo sala na cette phrase, ce qui est la phrase de Joseph Kabila, ils oublient qu'entre Félix et nous, il existe un accord écrit et signé devant témoins. Alors, Namakamona Lobage Manuel Chada, bien qu'il y ait un gros baléa qui met tout la phrase de Joseph Kabila qui ne parle pas généralement, mais tout bien dit phrase on a kati. L'élo accord et l'équi. Accord est commis sacré qu'on les gagne la constitution. Comment on doit analyser FCC n'est pas ramener président à la raison. Au-delà, je vais vous dire que tu as un accord. Tu as un moment de signer avec un témoin bazalaki. Ni ne zoé l'on D'abord, on a pour la bonne et simple raison que Mboka Oyo ezali ya bangote, eza bien collectif, eza ya biso nyonso. Cela veut dire qu'ils ont la base mon côté légal ou constitutionnel pour permettre aux acteurs politiques de signer accord où ils allaient violer la constitution. Et puis, qu'on évoquer accord où ils allaient faire la brèche belé. Ils ont fait la fenêtre belé. Pourquoi? Parce que tant que vous avez un accord, vous allez confirmer la théorie selon laquelle le président a gagné l'élection. Pour vous allez accord pourquoi? Vous allez accord pour ça veut dire que Moutouano peut ça qui pouvoir à mériter quitter. Il peut essayer quand même. Yango en retour au sinisa qui est net mois de charge moro boyé ou atikala na nyongo yo. Et ça m'a très grave. Ba tunzu ko kende prison pour na makambwana. Ngai pona makambwana fondamona nano accord wana. C'est vrai que batu ba solo laka ba yo kanara pour ba gérer l'eau ensemble. Mais tous dans le 21e siècle, to vivre dans monde moro boyé oyo nyonso za la réécrit sur papier. Mais sur l'eau reza sur papier. Ça ne sert à rien au à tout moment qu'on rappellera que c'est sur papier, aussi longtemps qu'on a que ça papier. La guise sur papier, pour évoluer, pour yeba, n'a pas faute, n'a pas raison, et puis ceux qui ont bango, pourquoi pas courage là que ça soit d'accord. Et puis ceux qui ont existé, c'est sûr que l'accord wana est allié en faveur du peuple congolais, donc ngai aussi longtemps na moni yango te nga très sceptique boyebi ngai nga aussi longtemps na moni yango te na kozwa makambo wana au sérieux te et puis bato bazali koloba makambo wana bayebaki bazali koloba makambo moko très grave ezali très grave bazali koloba po mboka ezalaka na loi fondamentale moko yango tobengaka constitution nde eza mobeko likondi okoki kosala likambo likolo ya constitution te po diriger mboka oyo mboka oyo ezali eloko ya FCCT non ezali mboka ba congolais nyonso. Cette Kikouni toujours la même logique. Le président Zobanda ba consultation. Position na bino ancien candidat président de la République. Vous allez favorable lelo ce qui président Bengi Bino boya peut comprendre pas et c'est mon abino zani ni kobanga na bino zani ba candidat président. Ngai sincèrement on va présenter un discours. Na sala ki mo élément mo na bosolo no baki na sana mitu le na zane na ba question ebele ya retourna. Pour nani parce que nga pena chef d'entreprise non? Et moi na sala ba consultation à niveau na ngai. Mais parfois na sala consultation après avoir pris déjà la décision. Na zo na nga déjà décision.
Mais nous avons une question de décision, on a lobby, on a choqué, on a mbebele. Alors on a sali moi semblant de consultation pour légitimer décision nangai. But nous sommes lobby ah atuna kibiso nous y a voix majorité. Pour et vous allez vote, vous allez élection kunate. Et vous allez battre lobby président yoki après on est dans la télévision lobby ote na sola qui na batu boy on a décidé boy. Donc éviter ceux qui ont déjà décision moro ya zwaki ou bien azo luka penza ba avis. Et puis par rapport à union sacrée à Likobenga na za lobango toujours. Normalement biso le tangi politique, union sacrée ba évoquer yango na contexte moko ceux qui patrie est en danger. Mais est-ce que la situation tous en sikoyo, est-ce que patrie est en danger? Motuna tomi tuna yango ou bien zalinde quinquennat 5 ans à président de la République n'est commis en danger. Atali Sima catastrophe, Atali Liboso n'a pas avancé pour FC Sakainga Batsinga. Alors on a bien abaninga nyonso pour te partager bilan. Il y a échec par exemple. Et ça fait motuna tous ali commis tout dans un moment oyo parce que en ce moment il est en danger. Et ça quinquennat. Et là ils sont en danger. Et ça carrière politique. Il y a bateau ba biso que FCC a meilleur partenaire. Ou FCC a ndoki. FCC a travaillé. Alors carrière n'a pas commis en danger. Carrière est en danger. Sa carrière il y a ba professeur constitutionnel va supporter UDPS. Ba professeur ozoya ko loba makambo eza contre constitution. Na biku douter ba relégation liboso ba étudiant ba ngonde ni batang sa droit constitutionnel. Carrière ya batouane les en danger. Ba mituna tozali ko mituna yango yo po avant biso to aider président. Même ceux qui démarche et ko za malamu. Il faut y aller bisa biso. Le roi est na kati ya jeu, na kati ya match adam wana, kati ya jeu d'échec wana. Il faut y aller bisa biso et l'autre yekoli. Qu'est-ce qu'il a appris et qu'est-ce qu'il a compris de cette coalition? Wande toye ba sincérité naé, c'est en fonction de cela ndé batu bakoye ko aider. Pour jusque là notre moni clarté. A lobine kaka, a bengisi batu, mais invitation les invitations de tokende ko lia so gelo nini non. Les invitations mo poto kende ko aider. Mais avant to aider photo yeba et là on ezali ko lega na kati ya bato wana. Aujourd'hui, consultation et Koband. Ozo souhaité consultation ozo combien de temps? Et puis, na kati ya consultation wana il faut que na gouvernement moussous, na esprit à consultation, il faut gouvernement moussous. C'est-à-dire FC ça perdre majorité ou azana na gouvernement, il faut basa la gouvernement moussous ya sika. Kobo ça na té problème ya seni parce que lelo ndenge tozali wa même ceux qui tozali gouvernement ya sika, seni ti siko ba changer ba acteur, ce sont les mêmes acteurs ou bazo continuer baza toujours na contrôle ya bande ko FCC akala ndenge IDP ça ko voler pétition toza ko tala. Banane il faut pas prendre part, il faut pas tenir compte ya nini. Gouvernement o eko salama, so que za union nationale. Premier ministre esengeli auta wapi. Bon, oyebi ngana koleka jamais na TV pour na pesa ba solution moko ezali anticonstitutionnel, eza responsable était na niveau nangai. Parce que toi déjà la constitution il y a des photos respectées. Parce que ceux qui ont au bandi ko corriger ba anomalie en inventant ba anomalie mususu to kene musikate. Les deux ans ba acte mususu Félix Tshisekedi azali ko poser. Autre avez commis tout na mituna, yo sala ba débat est-ce que c'est constitutionnel ou pas. Et on to conclure que ça est constitutionnel té. Mais argument nini batu ya IDPS na batu cash bazali ko pesa. Ba olobake ah Kabila pas salaka yango. Cela veut dire que tous allez au rythme moro oyo Kabila salaki mabe mais eleka qui biso peto sala même mabe pour eleka origine erreur par une autre. Voilà ceux qui siko c'est que kuna comme président lobby et ga continuer ko sala yango wana ezala toujours évoluer toujours régresser toujours évoluer te donc na ko vanda wate na cautionner na encourager makambo ezali ko salama en dehors ya mibeko tozanango à moins que to vanda lisusu to bandera mibeko yango wana nde tokoye kolobela makambo wana yango wana makambo ya majorité makambo ya parlement tozana mibeko o réguler makambo wana il faut batuba apprendre na ba leçon ya passé avant Félix Tshisekedi akota na bato oyo ba pekisa kiye ba yebisa kiye mariage ozali ko sala yoko to beta yango ambalebele mariage ozala ko ya kimbangiste na ya mtamama olangi oloba yango mbalebele mutayoka kiyo mutayoka kiyote. Donc ba problème yango wana ngana ko kota te na machine moko ezali ko violer constitution non po lobby lobi retourna nga même mituna lobby soki moi vite moko se créer et que ba militaire bazui
pouvoir ba mobeta ba masasi bo condamner ba biso nyonso ngana ko encourager le rabongo. Je suis désolé ngana ko encourager et le remoko des anticonstitutionnels. Moi je préfère ce qui consultation et salami ba koti sans jeu ba voir les moins extrémistes batiki ba Shadari ba Kaboun de côté bazui batoyo baza un peu conciliant ba ko solo là ba sololi to landa ba politicien ba 62 ans 70 ans to bazo leka bazo encourager président de la République à salamaka mususu nanko ba politicien wana non seulement bazana ba difficulté financière mais aussi ba moni ba ko mikolo bazolu ka moi mikie ba assurer retraite na bango okotinda mutu na suicide consciemment tozana mibeko et des ana ba méthode ba procédure il faut kolanda pombo ke kende diboso ngana ko conseiller président yango wana ozomona que concertation ou consultation président au sala ezali anticonstitutionnel ba décision o ko bota mana sima ekoki ko za anticonstitutionnel mais il faut justifier par le fait que nayoki majorité ya ba congolais pour lobina ko réunir ba leader le plus représentatif et la kisini et la kisi que ceux qui na solinde tina abenchole aza représenter ni église catholique n'est-ce pas ceux qui abenchole ya bisingai na dissoudre na sala boye et ça voit moko ya makasi parce qu'il représente l'église catholique ou bien Fridolin Ambongo il représente l'église catholique. Comment dire que c'est moi légitimité mon boy. Ata a violé Mibeko Oyeko Mama il a fait ça au nom du peuple. Barisque Yangowana. Or peuple et si après ça qui mandat na yena batu moko ba représenter. Bisono se photo sangana autour ya mutu moko poto et demboka non. République na jeu démocratique ezala boy. Soki au côté au pouvoir au échoué 5 ans après ou bien avant 5 ans au tikeli mutu mususu place au tikeli 7 qui kuni place a un discours na l'hôpital au moins mutu bopona ki wana a échoué qui place boye moi je peux faire mieux dans la prétention de mieux faire toza obligé te ndeti bataille de pesa bazo linga lelo biso nyonso to sangana pour l'amour du pays non so muta ko kité azana 999 conseillers azoko kakaka te azana ba kité ngeyezu azoko kakaka te mais bo tikela mutu mususu place za sala yango to kopesa ba vie na biso to boité mais tous en monarchie et sa royauté toi en république. Alors ça la question qui reste savoir est-ce que toi FCC va prendre part à la consultation parce que ceux qui va la forme de consultation et même biso na moi elongi ya dialogue FCC n'a pas la perdre parce que la la majorité na niveau gouvernemental pour ceux qui ont un dialogue majorité bango bana ngo ekufiti bien sûr ceux qui ont un gouvernement mususu bango ekufi c'est-à-dire je crains même que bazo même premier ministre ça je suis en train de voir que dans un contexte bazo même premier ministre c'est parce que ba justifier sous majorité wala té et commander gouvernement à union sacrée donc premier ministre à cause de la Bemba à cause de la Katumbi Moïse Katumbi sera ici la semaine prochaine à Rosala la semaine prochaine Moïse Katumbi qui avait finalement raté obsèque Etienne Tshisekedi a yakaté pour des raisons politiques Moïse Katumbi Oyo tangu auti na exil aye zalaki prévia ya pe awa atikala koyate Moïse Katumbi Mazemba gagné ba supporters à Mazembe awa moyeba mona zalaki te il a été presque séquestré na Katanga wana parce que Moïse Katumbi a rozala pour la consultation je pense que ba mélomane belé au sport au ba mona ekala ba rozala aéroport je pense que UDPS a obligé à l'aéroport parce qu'il y a pour la consultation. Je pense que Bandego la Moukape parce qu'il est de la Mouka, on a obligé à l'aéroport. Donc Moïse Katumbi arrivera peut-être la semaine prochaine pour participer. Je pense que ce qui réellement va s'adhérer à la UDPS parce que dans un monde on a battu belé, on a la place pour Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui est dans l'opposition. Mais il viendra donner du crédit aussi à Félix Tshisekedi Bemba est ici. Mais Fayoulou reste un peu réservé. Bien que Fayoulou Azalagi lobby na Brazzaville, à Kenai Brazzaville, reçu par Sassou Nguesso, à Zongaki vers 14h. Donc, après Kosolola, président Tshisekedi Azalagi Bosso avant, mais Fayoulou pas Kenai Nandenge Nae, Basolo lui peut la présidence le président Sassou, avec Ozonga. Mais est-ce qu'il prendra part parce qu'Azagi n'a pas hésitant, n'a pas bandeli, Kobo Sanate Azagi peut la sortie à crise, n'a pas plan à Salagi. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mais avant de terminer, on va suivre Total Moïse Nyarugabo. Tosili Sawana. Moïse Nyarugabo batu basiliki na niveau mo impossible. Combat ezalaki na niveau na ote Moïse Nyarugabo. Combat ezalaki entre Moindo na Rubero. Ezalaki na Assemblée nationale.
moto abengisaki ye aye obero après apesi ba moyen de défense na ye. Je pense que à ce stade tozela mokonzi ya mboka tokotala pe ba elinenge. Il faut pas débat yango continuer comme lokola babeti papa na yo siko bana pe basiliki tout ça mais ezaki eloko ya mboka. So ezaki na bargima cadre malamu ko lobezaki na niveau parlement. Mais libanda parlement yo posaki député bokomi ko beta makambo ba menace ninge bato so bazo qualifier, je ne sais pas. Suivons d'abord Moïse Nyarugab tozonga pour terminer. Où nous allons vivre ensemble comme des frères, ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. C'est à eux de choisir. Mais je veux dire aussi, ceux qui veulent faire le populisme, que je vois là, qui veulent en fait gagner un peu de popularité sur la cendre d'un peuple, sur la cendre de Banyamulenge, ou dans les temps de leur sang, ils vont s'y noyer. Nous sommes demandeurs pour la paix. Et je pense qu'ils n'avons pas de choix. Et Mounindo devait comprendre ça. Nous n'avons que deux choix. Ou nous allons vivre ensemble comme des frères, ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. C'est à eux de choisir. Mais je veux dire aussi, ceux qui veulent faire le populisme, que je vois là, qui veulent en fait gagner un peu de popularité sur la cendre. Soit nous allons mourir ensemble, soit nous allons mourir ensemble comme des idiots, soit nous allons vivre ensemble. Condition donnée par Moïse Nyarugabo qui est aussi Munyamulenge et Minembwe. D'abord, on a préféré organiser une mission Mobimba. Très bien. Parce que ça quand même champ d'expertise, mamba identité, marambouya ingérence humanitaire na est. Na koma thèse ya maîtrise Mobimba sur dossier wana mambo wa Banyamulenge na tanga pena makambo wana de fond en comble. Mais Maramou Moïse Nyarugabo alobeza quand même grave parce que so landi discours na ye à se trahir quelque part parce que okoye kolobate parce que Munyamulenge ndenge bango bazo définir yango ba définir comme identité inférieure. Identité inférieure et la nini yo komona yo Israël na kata ndako na bino kombo no za Israël. Mais non, kombo papa no sapesa neza mutombo. Donc soko bimi libanda oza mutombo, na katanda ku oza Israël. Alors na kati ya famille, ozala pe na difficulté te o s'approprier kombo ya mutombo wana. Mais na discours a pesi na maloba alobi. Quand il dit que c'est à eux de décider, eux aneza banani. Lui se considère qui? Parce que Azar député na biso non? Azar se considérer comme Congolais, donc Azar s'approprier identité supérieure congolaise. Ou bien Azali ko s'approprier car identité inférieure Munyamulenge. Et puis identité inférieure nango wana loyauté nango sociologique est-ce que c'est la République démocratique du Congo ou bien Zali na mboka msusu na boye kotanga kombo. Place à se trahir yango wana parce que tu ne peux pas dire eux. Soit nous, c'est à nous de décider. Parce que ce processus, moko, ceux qui se considérer congolais, il faut s'impliquer. Donc, amitan a payé mon akati. Ce comme on décider, cela veut dire que donc yo, c'est que tu n'es pas des nôtres. Tu n'es pas des nôtres. Voilà, place à se trahir. Pour moni moi, peut-être que ça peut le bien en colère, mais le bien c'est quand même grave. Azali ko se trahir et puis azali ko aider batu o azali ko défendre te. Parce que bobo sanate yaza politicien, Robert aza politicien. Ngana tangi mamba identité. Villageois azara nationaliste te. Villageois azala nera patriote. Villageois talara mabele nae. Place azali. Soro lobby au déloger wane opé sa problème. Tout ce qui est comme nyoso est comme politique. Et ça, manipulation politicienne, il y a Tibo. Pour survivre politiquement, pour poster dans le gouvernement de Tirouberwa, pour tikala député de Salawana, pour diriger, Batebela Est, Basala Babilo Bongo. Mais les villageois, ils ont des revendications à Bongo. Parce que les villageois ont la place à Kovanda. Azana Banyamanae, Azana Bilanganae, Alinia Kolis Bananae, Alia Sora Tekabilo Ronateki, c'est tout. Basengelo Moussouté, villageois, c'est un mabelete. Mabele dans le sens que, et comme un pays, et comme un nid, non, c'est un bloc Ronate. Wanezali. Pour comprendre un autant qui bloque la identité. Maintenant, dans le lobby, pour pousser, peut-être aussi une émission pour expliquer les détails Makambo lobby et trahir Makasi. Tu ne peux pas dire eux. Ceux qui ont se considérer congolais, nous allons mourir, nous allons décider,
nous allons faire ceci. Sauf que c'est qu'il faut balander là et bien. Et monsieur Gomina Souka, oyoki ke bandako emonani bandako emonani na Angola, emonani na Dar es Salaam, gouvernement azocha kutu commission moko pona otala ndenge nini bako osilisa ba maison préfabriquée, mais en même temps gouvernement asali biso scénario moko azela na ye ba condamner ba Kamere ba Jamal sans qu'il a vérifié makambo bandako. Lelo tokomi na ba concertation, Kamere entre guillemets azali la prison, mais pour le moment, nous avons tous l'information pour vanter et là, nous sommes inventé zate azan à niveau ya centre Nganda, mais na minute balobi banda ko monani, ceux qui banda ko monani naza ko kanisa, bat bazolo ba ebele mengala zo kanisa, gouvernement na ebité on mabiso api. Est-ce que Kamere a Rosala a quitté peut-être pour un jugement par défaut, le rôle banda ko monani et que les lois on a ma consultation n'est qu'un azoka que Kamere pas prendre part na consultation en tant que leader et qui vous est probable. En tout cas, biso tozo zela on a makambe goleka. Yango na tango lobi ke Moïse Katumbi azoya Bemba zoya ba okendo betele maboko fo okeba maboko bataide pesa ba betela rabatwa ba betela maboko ndeti Kamere te ba betela maboko to bi place asuki donc biso no se photos à la keba maboko nyonso eza maboko ba betela rabatute. Bon ngana lobango plusieurs fois na plateau na yo to discuter makambo wana que condamnation est acquis trop facile. Donc ça veut dire que même makambo na loyenge peut-être pour plaire à l'opinion ba condamner Mutu. Et ça que tout le que forcément que Kamere est innocent. Seulement que tout le monde a dit que l'investigation il fallait Salama et Salama qui comme il faut. Parce que justice il faut mis dans les Okangama. Et puis que le quoi un règlement de compte Moroboé. Et puis ce que Taliba fait Marambeleka qui avant condamnation et c'est ça qui peut été personnellement. Le fait que Batindika à convocation il dépêche sa bimim la mort à la télévision pour dire que moi je suis neutre. Papa Israël, on a notre collaborateur, lettre à parquet, on a bien neutre, vous comprenez ni? On a bien un complice non? Donc on a pas qui jeu. Pour moi, il faut défendre, on a un titan au verdict ou bien titan au jugement au salama, on te reproche de quoi? Donc, on bébé salama qui wana oyo et c'est peli ça qui n'a été, tu comprends qui pété. Le quoi la banda ko ezokoma, total là, ceux qui va relancer dossier wana pour ba libérer. Pour ceux qui bon. Na évité comment on bango mais aussi qui m'a rapport à justice. Justice a décidé. Si le Kamere a directeur à cabinet chef de l'État. Voilà ba révoquer. Afuta marape kakati lelo. Afuta maka. Oh mais papa, aza directeur à cabinet chef Azombo otene. OK. Azombo otene ngeni. Bon total. Ko balongoli été. Ce ba boya Zombo ba kolongola ye. Pourquoi pas autres directeur à cabinet lelo? Ça c'est une question qu'on doit se poser. Vital Kamere plus de 10 fois tentative ya liberté provisoire à suite. Buka bikeko na triomphal ba buki mama mida buki azo buka bikeko lelo papa continue hôpital bikeko bazo buka lisute OK fallait ba buka bikeko pour santé comme malamu ye wana za na centre ngana azo continuer toujours kobela on n'en parle plus bato bavandi kimia likambo Kamere comme le quoi na oublié alors que ba maison préfabriquée toi qui na besoin to yebe ko suka wapi gouvernement la muki kamba la muka lobi te banda ko monani ngala komi ko banga eloko ni nezoya na komi ko banga nazo benga alerte enga ngona zoloba na yebite lo koni ko yana se ngana lobeli dossier wana mingi awa je crois que archive ezali très bien en tout cas nazalaki d'avis que makamande basalaki yango na lombango mingi ezalaki clarté c'est comme si babanda ko protéger moi eloko moko boye moi mutu moko boye elonga sepele nango yango wana te mais quand même na féliciter Kamere a gardé quand même attitude na wana ya homme d'état pour na ebika za ba secret belé biso sto na biso ma dévoiler yango te en tout cas il est à féliciter malgré calvaire à vivre ba secret ni nazana wazana eloko arozanga secret azaki directeur de cabinet yo lobi ba secret nini bon parce que bato belé ba lobi depuis Kamere azate ba fuite na niveau gouvernement na niveau cabinet après mais peut-être bando nous appelle ba fuite on a pour piéger Kamere très bien il y a pas de problème voilà blanc plus blanc que neige motema na peto nasukolami mobimba o na makila mayonkolo otolo balanga ke bakor ya FCC na cash ozoni bateka ko ezala so ezala fuba la kisabiso il faut tout mona yango finalement il faut tout mona yango sinon to ando soa na biso kaka to bomana biso ka pamba il faut tout mona yango ozomona pe ke crise o ezali eza crise moko peut-être ekoza la G à Kabila na Félix oui probabilité munene ezali que ezala
plan moko monté par Kabila na Félix. Bon, ça la semblant que bateau est coulé pour ba embarquer biso nyonso, ba Bemba, ba Katumbi, tout le monde a côté na bateau comme ça to kende ba place moko boye to yebi kututé. Olobi crainte na bino ezozala que union sacrée ba résolution obimanakati violer constitution. Oui, il y a une légitime décision au Félix c'est Azuinae. Donc ça veut dire que c'est à décider nae à linkaka à légitimer yango a bendi bino so na je pas le baké ah na une décision mais weba ke na yoka ki pe Chole na yoka ki pe Seth Kikuni na yoka ki pe Fayulu na yoka ki pe Moïse Katumbi et à la fin temps azolo bino so botikal no repolele mamna azoloba ah ils sont kutana ginaye hein toye bate yo na ebosola kinini c'est ça en fait et là ils ont bank sanga yango wana. Très bien et puis au lobby na biso que villageois awele la azalaka patriote te azalaka patriote mais azalaka nationaliste villageois azalaka patriote patriotisme est un sentiment moko positif donc cela veut dire que et consiste à kaka ya kolinga place aux alliés soki obotama na lifelo olinga lifelo c'est comme ça yande biso to linga Congo Congo za moto pene pelakat mais to linga ngaka bongo nationalisme est un sentiment moko négatif ça veut dire il y a une comparaison. Pour le Congolais, l'équipe rwandais na boye. On est comme comparaison et bota ba conflit. Alors villageois c'est limité à un patriotisme. Alingara esika oyo yaye. Mais ceux qui ont dérangé pour na esika na ye, walande ko comme problématique. C'est vrai que dossier oyo dossier munene, mais ngana zalaka toujours David na lobango toujours na koki ko trahir côté intellectuel na ngate. Na sala ba recherche, na se fiya na ba source académique, na tuna mituna, na kita sur terrain, ba banyamulenge congolais bazalaka. Batubaya pe sima bazali. Donc côté wana problème ezalité. Félix Tshisekedi na Kabila nde bazana bango na crise. Te crise eza entre Félix Tshisekedi na FCC. Crise eza entre Félix Tshisekedi na FCC. Très bien. Kabila na Tshisekedi c'est sûr ba coopérera très bien. Kabila zo utiliser Tshisekedi pour se débarrasser na batum susu ya FCC. Tshisekedi pas olinga à se débarrasser na FCC pour victoire pour na en ce moment et ozala kolonga FCC. Très bien. Na pesi mbote na camarade na ngai Nsingi Pululu aza lokola Moïse mais na kati Égypte a kovana na ndaka Pharaon. Hein? Donc Nsingi Pululu ozali Moïse na ndaka Pharaon na ebike mukolo moko tang musoko bima. Na lobi lokote mais na lobi tang musoko bima. Nsingi Pululu na pesi mbote. Lisese alelo ndenge na lobaki bolingo eza musala te. Bana basi bolingo eza musala te. So ba komi ko tuna yo zu bolingo lokola musala osala ka na sala na bolingo. Garçon ngazaka na barumbu ça dit bando luketi ba 6h ba 7h et yo ko bungisa vie pose à réellement venir ya mboka na yo ozala te bo bundela mboka oyo car dans un pays où le peuple devient incapable ya défendre ba droit na ba intérêt peuple wana komeli poza la moumbu yo moko mituna est-ce que to komeli te poto za la baumbu soki to komeli pona ko za la baumbu te alors to telema to bundela mboko kimia na mabota na bino to kokuta na mbalo ko ya le même plaisir et le même travail bye bye. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Monsieur Mamadou Siribe, où est-ce que c'est Nino? T'es venu d'abord récupérer mes contenus. Il y a une agence là, je sais pas. Agence de douane? Agence de douane. Quelle agence? Louvunu Expo. Na matadi bayo kakombo ya Louvunu wana baluka moto wana bakangaye. Kokende gauche à droite, tu adresse zeka moko. Awa zena matadi. C'est vrai. Avenue Major Bangu. Okay. Numéro 6. Blessing Business. Agence ya douane yesolo. Kende na adresse tout na bana matadi nyoso tout baye bien. Bangu numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, M. Jonker. Oiza, agence en douane Blessing Business.
tozalana mpona kosala dédouanement et import et export. Solution na ye na yebisa qui est ezali blessing business. Maintenant les solutions est venue. C'est que tenez. Ici à la wala village. Atikala awali bela. Ayebisa bande kunangana Bamako. Blessing business des solutions. Ozana Dubaï, ozana Canada, États-Unis, Europe et partout. Agence de dédouanement yangoyo blessing business. Ozana posa ko dédouaner biloko. Yaka tozawana pona ko debino. Rapidité, sincérité, ce que ligne livraison à domicile. Partout place aux alliés. Tozana Matadi na avenue Major Vang numéro 6 commune Nzadi. Non loin il y a Noguera. Numéro na biso ezali 089 98 33 087. Blessing business. Agence ya douane ya sûr. L'UBC, l'Université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés: sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique, un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavogo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Celui qui va faire encore ça, il sera puni. Je suis puni. Attention, tout qui va n'a crème sous. Tout ça est la crée économique et comédie. Et si la kapamba pambate et salami na banamboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Crée et comédie. Crée à bana ya mboka pour l'enseignement ya mboka.